RDC News, Bassi Balala. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Merci de continuer toujours de vous abonner massivement. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou, moi Namoulouba les Benjamin de la presse Karanenge Tolobara. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grand merci Nanzambe. Pourquoi pas la noble internaute tout là je profite de saluer NL Delix, Noli Lupini, Yaya Baleki, Maman Adilan de bébé Mercedi, pourquoi pas toi Paola Schengen Kilo à Londres, moi son Zamba Zoatan que la pendant une année. L'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde avec toi c'est pas pareil. Le boss est Apache Moupé en direct de Paris qui nous suit, j'étais sali. Pourquoi pas toi les patrons de plus 33 Costa Beto Yaba Costa, je pense déjà dans la bataille pour comprendre. IDP invité au Pinazana et Beni Balikambi qui est derrière la caméra non senga. Au fond on l'a vraiment invité dans la parce qu'il y a Rosolaneza moi trop. Bonjour René. Voilà, bonjour Nayo Alex Ngandou, bonjour aussi na Paola Schengen Kilo à Londres, au Apiazo Lembate, Kozala toujours na biso ko soutenir biso de loin, de près et de cœur. Et merci beaucoup à Cornelia Doussi Givenchy à Tembe et Chandel Batantou. Donc malgré Zoyamba Chombo, Tokominora Oki Machombo, mes promesses c'est Zalaika Yayo Moro Maloba Moro Munduki. Donc merci beaucoup à Paolo Veri de Souza, Moté maman Moseka, maman Mimi Moujeka, maman la Chris Kalanda depuis Belgique et le pasteur et papi Tchenfou na Kati à Bruxelles, na PC Bambo Théâtre. Lojumou à l'original et le véritable et bah depuis donc yo mo yebi quoi de René Birazali donc on le bat trop c'est quoi. Merci. Voilà René Birazali on a question d'actualité ça brille aujourd'hui que Moura de la presse a confirmé que Yena Joël Choub a confirmé en gros que équipe nationale Bozawana Boyebi Liwa ya pardon ya Ndekonabso Charlie Mobutu o atika biso pesa passe na mitema Charlie Mobutu alia poison anda kwa Karine Mokondi Javier Mona toi aussi tu étais là donc équipe nationale lelo comme on a bino et bimi qui a bino de Boboma Charlie Mobutu qu'est-ce que tu peux dire par là parce que na yambio poto baba vérité bon au moni affaire ya liwa basala ranango masekité au moni même ata na commune nde to alora na commune na Bandal dès qu'il y a mort d'homme automatiquement faut bourgmestre aeba à l'alerter parce que c'est lui qui est le premier citoyen il y a ville soit il y a commune quoi donc sinon on a le bezaka que Petuana Moura abandika ba lobby awa Moura aye abandi na ba insulte au bisoto bandana ba insulte mais bisoto bandana ba émission vous comprenez donc Moura c'est quelqu'un qui est un peu retardé mentalement au moni Karine Mokonzi 3 fois la baronne. Bien sûr, Kazali mutu na mukilazanga ramabete. Ozo comprendre ndako Karine ezali ndako oyoyo et amba presque bato belé. Oyoyo bato lolo ba mura wana na bana wana ba charge to pesa ki bango charge mais ba koki charge te ba komi ba décharger. Ba komi ba décharger ya wana ngana j'avais to décharger siko bango na prise. Donc biso mosko to récupérer siko makambo. Donc omoni Koloba topé koko c'est la motuli kambo oui c'est bien bon beaucoup koloba ko Karina sala qui gauche ou sala qui droite ou Karina sala qui betokondima mais ya ke Karina boma ki mutu wana botika koko c'est la mwana batuma kambo botika ko salir quelque part Karina za muta botami pe na papa na maman ozo comprendre beaucoup ko zwa karité bote ba victime ba makambo na bino nyonso to mokili ezali vraiment ko sala malamu mingi te et ndako Karine yambi bato belé hein et yambi vraiment bato belé na bato utara ba poto na ba biso yo soki donc déjà non ndenge no tozalara vraiment équipe nationale et loke bando 5 biso ezalé bolingo unité to banda ko lobango med fois bolingo nde sangisa biso équipe nationale et s'il s'agissait de poison na 4 équipes nationales et tolinga qui vraiment tokufa biso nyonso tout temps sous na mbala moko parce que Karine abandolia na ndako Jaël abandolia na ndako Karine afilora bandolia kotoyo okuna bandolia koto donc biso tout ozala qui donc à moins que zala kende balobaka toujours kake na mitema ba problème ezanga na pe ba problème pezanga qui était na 4 équipes nationales mais to bandoye ba comment s'arranger aux Hollandais et deuxièmement
tozalaki na groupe ya WhatsApp wana obiso tout lelo tona ba message na kati ya groupe wana malgré ba divergence et séparation na biso mais audio ata moko tetikala kobima pour comprendre que notre toalaki na esprit mususu nde bandeko ko sanini ko sangisa biso et alors c'est comme attend sur le niveau ya ke baboma mutu mais non Charlie Mobutu c'était un humain ou vivant na batu paix à son âme Charlie. Vous comprenez? Liwa ezali eza naturel. Mututu akokufa na ye, mututu tout humble et faillible, mututu akokufa. Vous comprenez? Liwa yaka na bandenge belé. Yana mutu msu na yebi ya uta poto ya lieka tomso na shaba bu adaye mbala moko. Sko bogoloba nini? Yana mutu msu pa beti, mutu msu pe alala kia lamu kite ya ke mbala moko. Mutu mususu ado, c'est-à-dire liweza na bandenge belé yaka mwana kuta bota mika ka lelo. 30 minutes c'est beaucoup à kufi mbala moko. Parce que c'est ma déclaration ya moura le dernier jour car les jours au moura et pardon les jours donc il y a mo zela bon tozo kende siko na enquête to kende siko pièce contre pièce tozo kende siko na enquête pour na ma propos ya moura ndenga lobby. Bon, yé amonaki Charlie na ndaku ya Karine. Hein? Moura, est-ce que yo mona Charlie na kati ya ndaku ya Karine? Parce que là propos dernier jour qui na janvier m'ta témoignant. N'importe quoi. Et ça n'importe quoi. Et ça n'importe quoi. Et ça n'importe quoi. Sinon et ça l'Arabie se passe dans mon thème. Momoni Charlie Mobutu azali une jeune garçon. Oh, puis ya botami na famille, ya batu. Oui, pas si oh, ezali vraiment na famille ya ba Charlie Mobutu ko perdre une jeune garçon bobongo mbinga. Oh, pe ya koki kozala pe un jour à répondre pe na ba solution ya famille. Oui, la famille na biso ba africain zanga ba problème. Te tamsu oh malade sans problème be songolo pakala. À combien de fois famille wana bazali na perdre une jeune garçon na bango ba perdre. Et ça la passe makasi na motema. Et alors, lelo, yomura, oyana ba sujet moko boya n'importe quoi. Prouve-nous que ce que tu es en train de dire est vrai. Non. Pour na Karine, là je dis non. C'est faux et archi faux. Et alors, aujourd'hui, là, je vous confirme que l'équipe nationale en haut, tozongi. Donc cette fois-ci, tozongi, c'est quoi équipe nationale en haut? Tozongi déjà équipe nationale en haut. J'ai le show Lukoki, donc oh balinga bacha, j'ai le show la victime. Baliba kose la j'ai le show maramboke, j'ai le show nde alobaki. Mais orgeza nango j'ai le show te. Donc moi na wana moura, boluki base, boluki polémique. Yako loba keo Karine alesa batu makila. Bozui ba komba batu boche na kati. Bomoni ke esimbite. Ale bo changer yango lisusu bokomi sengo ke janvier monanga makila. Bobongo lisengo lisusu komi ke onote bachela ginani gingani poison da kufaki. Mais affaire ya liwa attention, basala na liwa ba masekite. Basala na liwa masekite. Qui es-tu pour nous mettre fin à la vie à Moutou? Non. Toi, la rana, nous n'a pas si soucieux, non, on a gâté mon thème. Tu perds Charlie Mobutu. Moi, la mobile a battu l'engue. A Koufi, l'ouest ali naturel. La Bible nous dit quoi? Dans toutes circonstances, Toye bat toujours Kokumisa Kombo ya Nzambe. Dans toutes circonstances, Toye bat toujours Kokumisa Kombo ya Nzambe. Liwe zali fait moko naturel. Et alors moi na wana moura ayebake a tirer ba conséquence na da 48 heures. A tirer ba conséquence de 48 heures là ça veut dire quoi bozo qui est la justice ou quoi? Mais balobara biso moto ko komi pe sa justice te. Ozo comprendre. Biso moto ko komi pe sa justice te parce que nako sepela Karina zala bien. J'ai là zala bien dans le CP là que non bazala bien dans le CP là que non bazala na pasi to bazala na ba souffrance le quoi likambo ya kokosele la moto ya que non te ayebi liwa ezali ko sala vraiment pas moni Charlie Mobutu azali une jeune garçon o wapi akoli pe na batu na kati sa famille zape na ba master ba relation si de suite o bazana souci bana perte wana na motema donc douleur wana na kati sa motema ezali vraiment ko sala malamu mingi te alors botika Karine batu afanda
kimia Karine ayebi marambo te tozala kutu na kati équipe nationale to panzana malgré to panzana mais ata voice moko te ya ba masolo to bando so na kati sa groupe tikala ko bima po mona ke no te we bande ko réunir biso ezala kinde bolingo et alors équipe nationale en pe tozongi na biso pe ensemble tolingi na biso pe sous ba problème te na kosenga na batutu oyo to blessa to sala ba problème ainsi de suite ba excuser biso vraiment te présenter ba excuse na biso na batuto ba landara biso parce qu'il y a de ce même au ba lingara lisu soit ta ko koyoka ku ata ba koma ba moko na biso pété na matoi na bango bazala déçu et alors tozongi siko ensemble to sali siko union sacrée ya équipe nationale donc ezongi vraiment en forme donc pour ça romona bande ko na biso nyo surtout donc to komona na to kofanda pe to ko solola ma solo to ezali carré bikena olingana ya place moko wana Yaka, place nyo soligo ya. Équipe nationale ezongi. Est-ce que vous avez une prière ou ma pasteur ma patasa la bino na bo pour tout repanza na bino na mona so repanza na ozabe pour rena bi bozoki sabatu bo panzi trop le donc kozonga na bino za su pour tout bolingo ko isande bombe na république na YouTube to ngo saladi te ya turo maramba biezali banje biezali tozongela ba activité na biso ya kokende kotala kata moteke nzamba bolingo nzambe patali ke abato bako panzana bon bato ko sangana na bango ezalaki pe ko pesa solution na ba vie pe ya bato ebele prévaner to bando ketala bato na ba orphelinat na ba marambo ebele ba marambo wana to ekata na sko bana wana na ba minutes so bola encore banzala do yesenga na biso en fou encore tozongana poto kende encore kotala bango do marambo mabe vraiment ezalité donc Batika donc Moura a ça là vraiment très attention à retirer les conséquences na ba propos au Athéna qui pourquoi yaza gangi mais pourquoi à retirer encore vidéo na au attaque pourquoi retirer fala ratika yango a ko prouver biso que note makambo oya lobby ya ke Karine nde mutaboma nani il faut Moura approuver biso yango voilà. Voilà, René Abiri, toujours chité vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Batouba Zelani Yasikana, retour à l'Union sacrée au Nongozolobaya, équipe nationale. Voilà, Batouba Zelaka Kayamalamu. Batouba Zelaka Yamalamu, je pense que Toroleka, René Abiri Boebi déjà communicateur de l'équipe nationale. Toroleka encore pour nous solo la bino pour nous kolobeli la bino marambuni auto solo li na kati ya équipe nationale donc bolemba biso te toka bande ko na bino toka famille na bino Karine Mokonzi 3 fois la baronne wana azali peka pour na bino ba mauvaise information nyo surtout azali ko circuler concernant Jaël Licho Karine Mokonzi sur l'affaire ya mort ya Moutou donc ezali fausse information donc faux information je vous l'ai dit et je vous le confirme. Merci beaucoup. Nabino to bolinganga monde entier ngapere nabiri nalela bino ya fort. Merci Alexis Ngano. Voilà, merci à toi Béni Balikambi qui était derrière la caméra et qui assume la technique de Trace RDC News. Merci à toi mon vieux. Dadi Akouza, grande puissance, maître Chico Sengo Chima à la lande du rock des communes à Kin, Gaga Loops, Moussampaï de moi, Sarah Masikini, Mouyaka Deluxe. Vous êtes tellement nombreux, continuez toujours de vous abonner et de partager nos vidéos. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Trace RDC News, Basi Balala. Let's bad.